Bonjour, Stéphanie Larose, Awana La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Les belles dames, Ozalinda Kunayo, bienvenue. L'onay awa kolaksabino koma kotika elongnabiso, ils ont toujours ngebu même aux la maquillage, les belles dames. Donc on a pensé d'abord qu'avant qu'on ait maquillage, on a cassé qu'il faut elongnayo, ils ont toujours bien. Pour sonayo, ils ont toujours comme ngenga. Donc ça fait 4 mois qu'ils ont jusqu'au bota. Donc ce moment va vlog on a salaki. Donc on a zemi ndenge pour sonanga et koma kinde na koma kinande na zo récupérer le cola grâce beauté. Na ba technique on a zo la sabine. Le déjà qui n'a pas quoi la mafuta grâce beauté et technique on a ko la sabine vraiment technique mais vraiment simple. Donc au kozwa tout ça la masque pour na elongna biso. Masque wana ezali pour na ko sala biso elongi e glow. Masque wana ezali pour na ko la biso batache, on a un problème avec bouton, on a donc pour cela ça a vraiment listing et bouté donc masque oyo ezali wana pona biso nyonso. Voilà les belles dames, l'on a yo ça la masque na ngai, on a ça la kanelongi, masque o vraiment bandana boti ezo edinga pona elongi nanga ezonga bien. Dans les besoins que ça fait 4 mois qu'il a abouti mais bon ma vidéo vraiment et l'onganga ils a vraiment très bien. Donc masque oyo ils a même ce que tu botate même si on a problème à poso donc on a poso encore ils a koka on a poso ils a ba tache ba bouton donc masque oyo et ko aider et longina yo biloko oto na oposa biloko wana za déjà na ndaku na biso oto na ngoposa wana posa ya bol na yo wana posa ya maki donc maki na yo wana posa ya loso donc wana pe na posa ya vaseline boye déjà que maki za protection encore vraiment ya bien pona elongi na biso ezo protéger peso tia ba vitamine na elongi na biso vaseline ezana pona ko moisturizer donc otika elongi na ezala ngebu ezo na biso pe ezali vraiment bien pona ko nika donc ezo sala ke ezo nika ro elongi na yo etika la sembe donc loso nanga na ko sala ngo bongo te peut-être bobaki loso zali ya mbuma ko sala ngo ya mbuma te na ko zwa loso nanga kambo moni ezali loso ba mbuma wana na ko tiango na blender comme le biki na tozo nika yango poto comme c'est yango poussière. Donc bon moni loso nanga yi na niki bon monde vraiment ekomi poussière ekomi biso vraiment poussière na ochaka ka loso nanga na lutu wako ngotie pour o etikali na ko garder yango de bon mona wana ekomi vraiment poussière na ochaka lutu nanga ya mukie na chango wana na verre nanga po ona utiliser ngo sikoyo et po na maki kaka na posa ya kozwa mbuma na biso oyo ya jaune nde yango toza nango posa donc na kotobola maki nanga ozaka na posa kozwa oyo ya jaune oza na posa ba mai oyo ya pembe te na yebi ke binyo so déjà maki nde ezaka vraiment bien masque ya maki ezaka vraiment protéger vraiment l'ongle na biso et puis ça ka vitamine donc eza vraiment très bien nde na koya kozwa sikoyo mbuma nanga jaune donc na koya kotia mbuma nanga jaune de bomoni kaka yango moko et na kozwa sikoyo vaseline nanga ka mukie oza na posa vaseline ebele te nde bozomona na kobwaka vaseline nanga pe na kati après wana na koya kotia poussière nanga ya loso oyo na nikaki totiango na kati awa lutu na biso moko oyo totiaki et zwa vraiment ta na yo tango ozo mélanger yango il faut la sûr que nyonso et se mélanger très bien donc on mélanger yango vraiment bien vaseline ezwaka mwa temps pona et se mélanger na kati ya maki mais zwa vraiment ta na tango ozo mélanger yango ezali vraiment masque moko très bien nga na sala yango boye 2 fois na semaine donc nazala ke na sala yango na pourquoi avant que na lala bien la kosala yango donc na sokoli et na sali elongi nanga masque donc on que la poche nanga vraiment ezali clean ezalaka pe bien soko yebi ke ozobima na pourquoi osali masque no boya maki et clean elongi na oto ko tia maquillage na o komona ke maquillage na yo ebimi vraiment bien ebimi clean ebimi kitoko makasi nde bo remarquer wana maki nanga biloko nanga nyonso na tiaki et c'est mélangé vraiment très bien
donc dans relaxer nous ce qu'on est na pakola kango na elongi na sala ka brosse nanga ya plat boye pour na mona ngo facile pour na kotia na elongi donc brosse nyonso oza nango so pour ngo utiliser maboko eza nango na problème te ezali choix na yo donc on a normalement na salle de bain nous bomona nde sikoyo na pakola kango donc as qu'on est na salle de bain place on pakola masque nanga donc non tiango na brosse comme na lobaki ou ko utiliser na maboko ezali choix na yo donc moi je préfère ya ko sala la brosse masque oyo eza vraiment bien eza vraiment très bien mais quand on a ndako okozala décider ezaka teke pona elongi oikosaela ngo même place moni ki maboko za na problème ko pakola ngo na nzoto donc avant que ko sokolo tie masque na yo okozala vraiment décider eza vraiment très bien ngamoko na saleli ngo banana banze banana boti donc na saleli ngo eza vraiment très bien avec non il faut na relaxer ba les belles dames au ça la moi comme dans le but 2 fois dans la semaine so pour lingi 3 fois dans la semaine ils allaient problème mon côté mais ils allaient bien que ça les langues vraiment avant que Kindekola là comme dans le but ils ont vraiment très bien au pakola et ça la masque non avant que Kindekola là ou on a qui pour non ils allaient bien ils ont les capé mon pépé ba bloc on se do ko taper bien donc ceux qui même ebi que zo bimozo qui ne fêti ko ça la masque non boye avant que tu aies maquillage comme on a que illumino et que glow et non vraiment et qu'on ginga pe maquillage na yo et que bi makitoko pour ce non vraiment et que on a problème te zala sûr que tant aux autres pakola masque na yo ezala na elongi o déjà oniki elongi ezali propre kolukaka te ki non o pakola masque non elongi za salité non sokola elongi na yo nika elongi na yo tant obimi na salle de bain tant aussi ko sokola nzoto elongi na onyo sonde ko pakola masque na yo na ko na masque na nga boye pendant 15 minutes ou 20 minutes et après cela na ko rincer elongi na nga pe na ko laxa blende elongi na ngai et bimi elo comme susu o na ko bakisa tant ça la masque non o ya maki on a posa teke on a vraiment stressé on a na kanda parce que ce que l'on a stressé ou bien on a kanda comme on a que marque et l'ongina o est stressé et que tika bon on a sûr que tant on ça masque non o l'ongina vraiment ils à l'aise on a na stress té donc vous allez vraiment à l'aise ton groupe pour la masque na yo donc ils ont vraiment temps na yo et on va mingi na pourquoi bana balali bien vous allez le consalaté donc ils allaient vraiment bien ce que mon peut que vous allez na maki vous allez na lo sondenga na tété les belles dames ils ont un problème to ko sala ka maki na yo il y a jaune wana na vaseline et ko sala yo peut très bien donc bien mo on a vraiment de elunanga ezala kina elunanga de ekomi ça fait 4 mois qu'il n'a bouti les belles dames bouta la vraiment nde nzoto nanga eza boyebi pe na sala ka grâce beauté oui na sala grâce beauté vraiment ezo edengai oza mafuta nanga ya elongi et o ezali mafuta nanga ya nzoto donc na pakola ka grâce beauté déjà boyebi ba vlog on a sali ya zemi donc elonga vraiment de koma ki na kasa ki no bongo sosote pour moi na moi si vraiment a beta ki ngai makasi mais botala ça fait 4 mois et nazongi si elongi nanga vraiment na sepele donc masque o les belles dames ezali vraiment très bien mais kango ataka pona émotion na problème a poso recommander sur vraiment que oui la rose kolobi ezali ya solo na kozongi la après 15 à 20 minutes, 20 minutes, nous avons rincer et l'on a vu ça tout le monde ndenge et que ça là. Pour moi, l'on a vraiment marqué et kaoki na elongi. Si que comme il veut dire pour na sokola elongi nanga, na sokola elongi nanga. Et voilà les belles dames, t'as vraiment ndenge elongi nanga et sali et mis vraiment bien et ils ginga et bimi flawless et the glow donc bon on pense que elongi et bimi bien ta sauce na maquillage te ou kometa tour li bande ko kende ko tika mona na classe li bande sans maquillage ça kate que faut ça poudre mbamba avant que bima bon vous demandez elongi nanga vraiment et sali masque et allez vraiment très bien. Merci na bino nyonso wanti nanga na bande pe comme nanga na suka ce comme les vidéos oh et c'est pélicio ko bo santé ko like et ko sala ngai bien ko tika commentaire sur na question ko zala wana pour na ko répondre yo ko bo santé ko nanga na tu Congo na Sepela TV donc ko sala ngai bien makasi merci na bino so zala ki wana donc nzamba pa mbola bino nyonso wanti kutani à la prochaine
tina te ekomi na ntina bye butu apasizia ngasiko na motema na osambela parce que